Bokoto, l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, 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 l'air a soudé, l'air est grave. Merci à toi Kewi Maizo, merci à toi John Image TV, Zwaka déjà Baliangando, tozali a bozomona, tozala boketwa ya mamba pepe mokondi, ba ça masolo mikolo yo, merci à toi. Donc bonjour, bonjour tata ba maman, na yebi ke passe na mboka Baliangando aux États-Unis, ba déjà ba bonsoir, na bala mukute donc toza aux États-Unis, bana to yaki pour la marche, ya Félix 15%. Donc nous sommes dans la Bisso, dans aboza comme na greffe international membre à peuple mokonzi peuple souverain, que tu as un bon commandant ESO bango na bazoboza comme na commandant ESO bazairo na za na bazairo donc na kata zaire na ebite soki na Bwende ou bien na Mbujima ou bien potozo Zaire. Alors merci à toi na présence merci beaucoup vraiment toza na bango awa. Bonjour greffier. Oui, bonjour. Greffier à peuple mokonzi. Baliangando, Mokili Mobimba, en direct des États-Unis, mais en direct de Paris. Mbote na bini sur la mission de partout dans le monde. Et dit Bolombo greffier international de peuple. Merci à toi, bonjour. Baliangando, atterrissage forcé dans Gata Parico. Merci, Mingita, on a mon accueil sitting à l'obina sepela mingi vraiment Yalora Sokoko HM Hôtel de Moné Mutasukura Mino Nambongo. Merci na jet privé na yo, merci Yalora Sokoko tala Baliangando le kino yo aye tala biso mais bonne zalaka pour aux États-Unis non Baliangando aux États-Unis to comme aux États-Unis en colonel mais quand même on salue bien merci bah tu fais beau soutenir Baliangando pour soutenir Bitumane parce que na niveau Baliangando nenge mosalo azosala na kati ya na ba réseaux sociaux ya koéveiller peuple que Baliangando ya kiboy ozole hôtel un mois avant que tozo sala émission mais le cas peuple na biso ba peuple émotion balinga biso ka ndenge tolobaka mais si to mission de service omono moto benga ki ba kimi nana musala na ke prière. Mais sur la carte de réseaux sociaux, Baliangando, continuez, Wayambo, commandez, so. Mais il y a le reste au à l'Obaka qui est bâton à ma contribution. On a tiré les binous, on va politiciens à bino. Naboy Bangote, mais on a tiré les binous, on va bango. Navananga, il y a le reste au Kunan de vie. Merci à toi, bonjour, commandant ESO. Bien parlé. Baliangando, merci. Mais commandant Bazo, merci à tous les basos et la bino kuna ba mai ba sacrifier ba mai pour nous. Il faut on appeler ça merci mingi na ya Laura Sokoko pour kuti biso na Paris et puis ko déplacer kuna oya il faut ba tout moko ba ina biso ya Laura Sokoko aza ko aider biso trop financièrement parce que financer na biso ya peuple mokonzi ya Laura Sokoko sans oublier beau frère nanga propre Vincent Kambale na convaincre disque dire donc ba langue belé zolobama et tosta seke libulu. Camionnette Imbola paix à l'Obois qui a été pour camionnette Imbola double mètre. Merci. En tout cas, par rapport à la question tout ni pour na bandeko na biso ya est ya bandeko na biso ba obunda na mabele na biso ya Zaïre. Oyo ezali bana mboka oyo babanda ko bunda depuis kala soki lelo mabele na biso ya Zaïre eza ko résister. L'organisation plan wana bazwaki yango depuis Bill Clinton et Simba Kate parce que bandeko na biso oyo ya mi pesa identité à mai en réalité en vérité ezali bandeko na biso ba Zaïrois oyo baza conscient na danger oyo za courir mabele na biso. En tout cas toujours féliciter na no général ya kotumba place azali na ba compatriotes tout ba mai oyo bazali ko défendre mabele ya bakoko na biso oyo Chilombolelo ake ko signer accord na ba armée étrangère, ça veut dire Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie, baya kwa envahir lisusu Congo na Zaïre. Na 1997, boyebike bayaki kaka groupe ya pays wana ekotaki na Congo, lelo bomoni conséquence ya arrivé ba troupe étranger oyo ya na Zaïre na kombo ya AFDEL, lelo to monike
bato wana bafandela biso bati bakomi ntina moto ya mboka lelo toza kosubir humiliation ya présence ya baarmée étrangère wana mais Tshilombo asukiseli wana te baarmée wana surtout Kagame à la tête amoni ke peuple akomi éveillé bakomi prena bakoma dia na porte to benga na bango mais Tshilombo azongisi bango a protéger bango Tshilombo abimi bouclier ya ba Rwandais na kati ya Congo na ba Ougandais na ba Burundais lelo isu ake kosenga isu aide ya bato wana bakotaki depuis 1997 ti lelo bitumba na basisaka yango te Tshilombo ake isu kosenga aide bato wana basala deuxième agression officielle par mwana ya kolabo ya Tshisekedi peuple zaïrois bozwa conscience Tshilombo aza pancréas aza malheur ya peuple congolais. Je m'excuse en tout cas pour le mot peuple zaïrois bozwa conscience bamaïmaï baza force négativité bazali lokola biso tozo bunda na poto bango siko bana sur terrain na Zaïre yango tozo senge pa na bino banamba militaire zaïrois ba généraux zaïrois obo se retrouver lelo na armée oyo ezali chapeauté par les étrangers bokende ko bunda na bandeko na bino te ya kotumba aza ennemi na bino te ba mai ce sont des jeunes gens au bazui conscience voire même ezana ba jeune fille mosusu bazo bunda kuna boli misanga sans caleçon pantalon toboka mais asimi munduki pona ko défendre mabele ba jeune fille wana bazana avenir ya kotanga un jour ba bota mais tala mwana depuis kota kikuna akomi na 16 ans 18 ans azaka na munduki na mapeka pona ko défendre mabele na ye mais yo Tshilombo mwana ya kolabo ça fait longtemps bisonga tozo bisabino ke famille wana eza famille à malédiction lelo bomonique Kagame a manipulé a accepté armée étrangère et ya ko bundisa bato bazo bandi ba obatela baliganisation pour ça les maté donc pour na ko suki sa ko baké peuple zaïrois ba taliba bozwa conscience mabele ya biso ya Zaïre eza en danger ceux qui bozwi conscience té boye baké lobby vous serez jugé na comportement na bino ya trahison bosali lelo. Merci à trop commandant et surtout moni tozala boketo ya membre ya peuple mokonzi boketo ya mbo bokoto ndebolo barara bokoto baki baliangando jola biso boketo ya mbo bokoto tozala boketo ya mbo boketo ya mbo Zaïrois dans la paix retrouver est-ce que peut yango retrouver ba passe au 32 ans ba passe wana to ça ndenge ne comme la boketo ya tozongi siso na nini puis contexte ya lelo na nommé Félix 15 pour ça na TV5 il était ton ami. Botambo machaki naïe, a du pouvoir. Tout c'est pour la tout c'est pour la. Non, baliangando bokoto mokili mobima na 4 points à planète. L'air est grave, est plus que grave, est plus que catastrophe. Il est temps, l'air a sonné. Ngonga ekoki. Lokumu mingi na tata Nzambe, merci mingi ndenge otambusile kinangai komata na avion. Tshilolo alias Idi Amin Dada lokola sapato 49 oyo lelo abomisi bato na avion pe soki avion ekwe na soki Kagame a récupéré na camion à 7 tonnes po bandeko na biso ya Kasai pa bango nyonso baluba po baba na kati ya 7 ya guru na bango bazolela camion na koleka bato ndenge ba Rwandais balelaka ngombe na momo général ya kotumba à 5250 ngombe à Soudan à biso bazoli a bien le kumu na papa Kimbangu notre prophète Yesu Masia Alain Moloto Floribert Tchebea toyakina mama bazana lobi omona ki Rosim Kenichi Manga Thérèse Kapangala Dani Boteti Eric Boloko Kacha 28 morts na Maloko Kanya Maboma na Yumbi 890 morts bakufa na Kasai bato bakufi ebele Butembo Beni Bunya partout donc l'air est grave omoni makambo tout koloba baliangando yopo lobaka yango Joël Konda lobaka yango Christian Bola lobaka yango Petit Chomonga lobaka yango biso toza ba même Papa Loso aux États-Unis d'Amérique Papa Loso makambo lobaki osali yango te Papa Loso
nayebi te soki ozala parce que nazozwa mikolo te ya moto ya parole soki esalobi somoni ezosalema te yango torapele kaka omoni bitumba oyo balianga ndo biso Félix Tshilolo ngai ezala yo komanda iso totelemelaki awa ke aza na pepe te aza na bandeko alamuka te Félix basombi ye voilà aujourd'hui voilà les conséquences toza kobetaka kaka tozongaka kaka na balepase te wana ekomoka barepotona besoin ya le président na fitir le président na fitir tina na biso toyawa général ya kotumba aza na soutien na biso ana soutien mpe ya yaloba sokoko général ya kotumba ana besoin ya mbongo mpona kofuta bandeko na biso oyo basacrifie vie na bango mpona libération ya mboka na biso zaye ezali droit soki ye Félix Tshilolo koma tokoki kovanda na mboka lokola zaye totika 8 rwandais tuti 8 Aridi Polite Kanambe rwandais, Rubero rwandais, Jeannette rwandais, Zoé rwandais, Moïse Mwarunga rwandais, Bisengimana rwandais, Vital Kamero. 8 rwandais tous, bakanga 85 millions d'habitants en otage. Quel miracle ba Rwanda na basala, quel courage. Faut biso babana biso oh bazairwa balataka ba pantalon na motolu bazairwa bien parfumé bien plat bakelaka ba concert ba priaka comment ba Rwanda na basali 1997 2001 comment miracle nino ba tutsi wana basala ya koboto na biso mabele na biso jusqu'à présent. Comment intellectuel Zaïwa, comment soi-disant homme politique, parce que ça la politique n'a pas de politique, mais ça la politique une occupation. Nous avons tous en Paris, en France, jamais général de Gaulle a fait une élection n'a pas occupé n'a pas allemand. Aluka Kabalier, pona kobenga na balma, n'a pas belge basima minduki. Comment bande konabiso na tout yo zomona. Auto soutenir na bango na makambo ya bango ya élection to boya to bande ko tout na bango est-ce que vous en a plan B vous ko s'engager est-ce que vous ko kaba occupant pour depuis bokena na ba salle city bo la constitution bondima ba tuti 8 tuti wana ke bazali bana mboka bomona voilà les conséquences to moni bande ko wana ba rouler 85 millions on a benga bango ba compagnie. Les lobbies sont tous les leaders en Bokawana, tous les mêmes Boka na libération. Tous orienté peuple va consommer vérité na biso entre bande kon ba mi benga ki ba intellectuel ba professeur ya université pour Zaïro banga moto lo ba français sozo lo ba anglais français do za mayel mais bata français ya mayel za ba français pour batonga mboka na bango ba protéger mabele na bango. Matama les années américains pour baza premier puissance mondiale. Kuna sur étranger meki Donald Trump a Roberto lance roquette na mutu likola mabele na bango. Donc tout comme on a ndekonangai Félix Tshilolo il fait tout barrer très vite. Fait que bomaye. C'est dangereux 1997 tozalaki na occupation pe ba Rwanda ba kedete lelo oui Rwanda bazo diriger biso ba fabriquer ye asali depuis janvier 2018 oyo ba fabriquer na ba tuti asali 62 voyages ninga bimak na chaque voyage abimaka na 2 millions de dollars ça fait asali minimum asali 136 millions de dollars. Oyo dépense à Félix Tshilolo ndenga za kobima wana. Et puis surtout, moi si na Denise ya rwandaise à ça l'équipe ya ba fille au bazana poto soko bimi na 200 000, 300 000 à futio 30%, 20%. Ya moto ba qui fait to kenena Interpol, ya France Interpol ya Zaventem, tout sur le po ba contrôler la basi tout bazoya to préféré
gouvernement belge, il y a français, il y a allemand, bazora bango mbongwana. Qui totiki la bango ba vantier. Ndeko nangai. Ati Félix et Tilo la sali. Et là, toujours senga, ezra bandeko bazana Kinshasa na ba région noso, na bandeko bazana poto, to longo la kubanga. C'est ça le problème. To longo la paix. To l'accepter tout ça, bana zaï pour recevoir la question na yona, to longo la paix pour atteindre objectif. Otuninga ke Mobutu azalaka mabe oui moto akoka azati pour mokiliza nzambe. Soki to vandaki to réfléchir comment mboke komi na niveau wana batuchi baza likolo ya mibeko baboma Rosi Mukendi eloko moko esalema te. Gentili Ngobila bomi 890 personnes babalisi eleki ya Ruberwa bakomisi gouverneur babomi ndeko na biso na kamuna sapu chef wa kamuna sapu bakata mike Nevaris Boshabi na Sami bagi bazawa do bato tout baboma plus de 12 millions de Zaïrois bakufa likolo ya se ya drapeau wana yango nzambe inspiraki biso tout po bitumwana eza ya biso moko te tokoki kozwa place ya nzambe te tosali yango biso tout ne tosali yango ke to déchirer to pasola drapeau wana pour to atteindre baoccupant na baaccompagnateur yango nomoni ntango totie Zaïrois dans la paix na ntango ya Zaïre jamais policier mobile gendarme azwaka mama na mwana bi matali kola mama no lala e salema te na tanga Zaïre otumoli ba mama otumoli Mobutu ba mama bazalaki na respect jamais na tanga Mobutu Dr Denis Mukwege banai ko réparer ba mama. Nous sommes humiliés yango to yakia na Paris po to bisa bato opération tumba drapeau wana sans justice sans droit de l'homme. John Yumbi aboma Floribert Chebeya bazana sans justice. Kanambe ye moko aboma Arma Tungulu akata Arma Tungulu mike pese pa ba crocodile na kingakata sans justice. Comment mes frères Zaïrois na 4 coins ya planète comment bokoki ko respecter drapeau oyo etangisi ma drapeau na se Kagame Museveni drapeau wana ndeko na ngai balianga ndo Kagame na Museveni babunda guerre 6 jours na Kisangani bato bakufa ba millions soi-disant communauté internationale nebi bilo na bango place ezalaka te mais nebi Union européenne bakatela Uganda futa 11 milliards jusqu'aujourd'hui mais un illettré, un vagabond margoulin Félix Tshilolo Alès Tshikolo le corbeau rénal accueilli et pas à Kagame na la TV5 na hôtel chef d'état-major ya Uganda na Rwanda pour Baya, il paraît Kagame a coté ici 10 000 militaires pour s'affronter dans le territoire Nabiso de Katiamboka. On les a dit par grande déclaration de guerre encore. Toi, na kata guerre, tu récupères nos mbokate. Félix a école avec sa biso qui y a ça plus fort. Il y a un tobi. Bitumbo tozo bundeza bangalate. Bitumbo eza balubate. Soki bande konabiso ya baluba. Pas bangonyos. Te bamandia, baluba te bamandia, baba. Benam pour mais oui, mais respect aya. Dans le balika moko très capital. Bitumbo eza batabando note. Bitumbo eza bande ko bazaire te. Ya bakatanga te, Sud Kivu te, Nord Kivu te, Kisangani te, Kindu te. Eza bitumba ya mabele. Eza net ya Abraham alobaka na l'autre. O alinga kene na gauche. Bamusuba kene à droite. C'est ça toujours ça bande kona. Baya na combat parce que Félix a causé l'humilié. Donc soki biso to kanye très vite te ba tout va kubomaye parce que to landi dia ba accompagnateur ba bi Rwanda leader na bangi façon na scène politique politique na mbe est-ce que
to bando ça ka reportage to banaka kotambola ou bien to agir le cas to comprendre to yaki awa to saki cité le 25 et passé très bien yango to lobi le 11 novembre na Paris bande kuna biso bazairwa na bazairoise bana ba 18 ans tina likolo pardon na kati Europe bazairwa baza ebele bazalaka na France ebele parce que ba Belgique on eza mboka ya ba kolabo ya bandeko ya chilo me ba kokate to sengi na bazairwa tu baza na France pardon botelemela mboka na biso pardon boya démonstration de force ezali marche kobana na métro ya Patin à partir à 10h 11h 12h biso dia tokozala avant awa marche wana ezali tout ça bina officiellement démonstration à force retire entre occupation na biso bato ya paix surtout dans Zaïre tozwaka paix yango moni Mohamed Ali na Foreman baya kobunda box soki ezalaka mboka kimia te jamais baprésident ya air wana bakolinga Mohamed Ali na Foreman bakobunda champion du monde na bango na kati ya Zaïre na kati ya Zaïre tozalaka na bajoueur ya bien basepelisaka biso lokola bakazadi bamwepu babwanga bamukombo balobilo bamana bamayanga bakibombi bandai mutumbula ba rao kidum bakakoko tozwaka moseka na kati ya Zaïre toyebaki makambo mokongo te moluba te totali mabe ya Mobutu te totali bolama Mobutu na kati ya Mobutu na kati ya Zaïre palais du peuple bango bavandaka Mobutu ya dictateur bango badémocrate bata république démocratique du Congo tina lelo basaka kaka parlement na bango ya Mobutu stade Kamanyola ya Mobutu barrage ya Inga ya Mobutu oyo atungaka na mbongo Zaïre bongo bango badémocrate wapi eloko basali mvula lelo ebeti na kati ya capitale Kinshasa ekomi fleuve Zaïre yango tolobi no balianga ndo bato baya bakozwa ya loka sokoko tokomande ba t-shirt ya Zaïre wana ezali libération de konanga balianga ndo eloko nzambe asali à travers ya biso ba diaspora to pasola drapeau wana ezali fin ya Félix na ba Rwandais yango nomoni même général ya kotumba kuna abotoli minemo mbala moko MONUSCO bia okota te ndenge zawa général ya kotumba zo serrelé bientôt là ba côté muso ko ya bokomona po biso to solonga na bango yango tolobi na bandeko tout o bakoya marche 100 000 au 50 000 motuta mema 10 euros na total na ba mama ba kusala liboso biso to mema 10 euros ba kusala ngoni et puis que tu ambo jana sisa on est élite to sali symbole to la ça effort de guerre pour la routine de la générale ya kotumba et il y a le Laurent Sokoko quand Lukata ba Lukata ba bisi partout te ba ya il y aura une explication allo ba bisi non il y aura une explication il y a Laurent Sokoko makamba so moni lo combat oh les lois mona combat en Europe c'est Nzambe ya Laurent Sokoko Nzambe na yo Nzamba tout le monde il y a Laurent Sokoko a commandé ba drapeau nan pona tout sila na batuchi ba drapeau ko pepa au le son ba t-shirt 25 euros to pension gratuit et ali ko zongi sabolingo auto zanga ki amour le to fani boy balianga no États-Unis commandé so et dit bon c'est l'amour ce qui amour ezate to ko vanda boité ce qui amour ezalité to ko lia esika mon côté ya Laurent Sokoko akosala un akotaki studio ya nzeba bokoto to kabaki yango na Bruxelles gratuit to monaki yango to ya nangwa to kopesa ba CD gratuit et ça de la grande part yango to lobi et puis ya Laurent Sokoko asuki wana te makamusu zali to ko lobawa na musu to ko lobate parce que eloko ezoboma biso bana Zaïre toujours garder ba secrétaire ya Laurent Sokoko asali ebele kota général ya kotumba pe azosala ebele
po abangaka na ye moto te c'est millionnaire riche zaïwa azomema bitumbo jusqu'à na libération ya loka sokoka azoka bapoliticien na bino teke bazobangaka na te et tout d'abord ya loka sokoka aza militaire na ndako nalalaka na bamisile sol donc akobete même c'est militaire oyebi bamilitaire tout na Angola pays de guerre yaloka sokoka za oka ba politicien na bino te ba ofukamela ba Rwandais yaloka sokoka azali déterminé pour kingakati fait comme parc sokoko c'est ça yango na ndeko na ngai marche wana tosali yango pona tosala biso tout effort de guerre Mobutu asala yango na guerre à 80 jours même o yaloka sokoka kopesa 100 000 1 million mais diaspora zo pesé janvier to décembre diaspora zéro pesaka 10 millions de dollars ce qui toye 100 000 50 000 et 11 toche ba mama liboso na ba carton bazotambo toche na suka nango ba mama batangi na suka pa et bimi 50 000 totinire général ko mabeni ne to pesi ba passer mbongo wapi bango to soutenir ba politicien wapi bango mais ndeko na biso ya kotumba courage comme Josué na ba mai tout bazala katambuka asimi minduki ndeko na ngai bongo moto boto soutenir ete nazanga moko telebisanga balianga ndo soko tumoli na ya loka sokoko te otumoli ya loka sokoko keno sengi exil na Libye ou bien na Afghanistan ou bien na Yémen ou bien na Syrie pas personne mukanda ya balianga ndo beaucoup tu ambona yebi toto qui n'est pas greffier international toujours les bateaux oyebiye Micho Koto Micho nani Micho Guy Micho Wanjo asaka producteur oyebiye akomi ko corrompre ba combattant est-ce que ça ngwana asa corrompre bendene azoti na Guy Micho Wanjo akomi otinda bango akomi azali akomi nani siré ya Félix 15% akomi ko nikela Félix 15% ba sapato kuna nakata kinge nakati ya oni akomo tina mbongo corrompre bato so akona aza producteur na Guy Micho Wanjo te moni bero na tina mbongo corrompre non bandaki ko se débrouiller très bien mais na aza producteur na producteur na ngane oyo pour la producteur mutu fozala na ba millions ezaka ba makambo ndenge za musique na biso ke oyebi ke mutu moko aza courageux akopesa album eza mabeta asalaki boulot ne très bien mais nga aza mpona kobela makambo ya basekomi okorompe bato balongwa komba omoni place notuna na émission makambo ya likolo na kozonga na cd comprendre donc yango moni nazobisake tala passeport na ngai ya barefugie oni po bango babaki wayambo bakozongisa bwende mais poni bazongisinga kasai te poni bazongisinga bandundu te est-ce que nazozonga mboka na etaki ya libérateur ntango tobimaka na bakomande so na balianga ndo moto afutelaka biso tiki aza te yango nazoyebisa bato ke botikaka makambo akolandaka bandeko ya biso ya balubo bana nsima ya Félix baza malade baza maboma baza na tofina na mitu so ebisi bango passeport ya oni ya boketi wambo ya couleur ni bango bakoma no rouge oki eza nango bleu c'est ça yango na nazoyebiso ke moment oyo tozosenga tonde na démonstration de force moment oyo memela biso bitumba na place ezali bamakambo ya baleki nango na otangi te omoni teke nzambe ako papa kimbanga akobeta biso film. Merci à toi greffier international membre ya peuple mokonzi peuple souverain greffier tosolo makambo na yebi tosolo sama conclusion na autre ba lobi. En tout cas il y a les bosso excusez-moi nano il y a Laurent Sokoko HM Hôtel de Monnaie richissime Congo Zaïro angolais oyo ali membre ya peuple mokonzi na kopesa mbote esika oza kolanda biso donc ba mama tout oyo baza ko soutenir bitumba oyo ba mama tout sans exception ba mama Tonga ba mama Mondongo ba mama déboulonné la Marie na pointe la Marie na pointe ba mettre ko isaye bino tout David Fumon Congo ana kiri na bino kiri balianga Congo sans oublier Sheli ya Wendo bana poto ya tongo Jauli Mundela Bangwandi Mibaramo ici ko Zoami Bofi de Charleroi
c'est quand vous avez Mbote, Clément Likele, donc voilà, Bazongi pour répondre à la question en tout cas, tous en abîme longo, biso peuple mokoze bon monde biso awa, to ba bundeli mboka. Makam tout ba bilo tout salaka ngo na esprit parce que tous en a état d'esprit. Ton dima dépense, ton dima manso, ton dima va difficulté tout. Na ma finga ton dima makambo belé. Donc ce n'est pas pour rien. Ce qui hier lobby pour la lobby ce qui hier tous allez à Paris, l'élo aujourd'hui tous sont à Paris, c'est parce que tous a toujours un intérêt mon objectif mon tout libérer mon biso. Et ça y est pas. Voilà. Donc na likambo tuni na ndenge ba petit frère que tu vois yambo commandant Isso ba uti ko loba sikoyo bango maloba etona bango déjà na mbanga donc mitu esalaka et comment la vitesse moko ya kosakana te ngai na résumer encore pour le no boye on répond la violence par la violence à un certain moment dans la vie tout homme est censé ayeba ko appliquer ayeba ko faire violence à tous il faut faire violence pour trouver solution si la solution est là dedans c'est par là qu'il faut aller chercher donc ceux qui ont appliqué violence, il faut appliquer violence. Wayambo alobino abino azako rappeler bino mikolo to. Et puis ça sérieux. Na kasi bufungwa mi mitumba la moko. Oui Rwandais. Pamba oui Rwandais. Oyo ngala ko tanga ba combattre wayamba satangeli bino. Bango bazako diriger peuple zaïrois na katamboka wana. Bazako comment basali ndenge nini po ba ya ko diriger mboka mobimba ya munene ya 80 plus de 80 à 100 millions d'habitants, bango ba yako diriger. Ya ngona ko yamba zo poser question. Quel miracle. Miracle ni basali. Mais naye pour na yebisa bino encourager batwana. Baza ba encourager. Et puis baza les rusés parmi les rusés du monde. Bato wana bido zo bona wana ba tuti rwandais. Ba rusé ya ko sakana te. Do baza bato moko na yo na ye na ngai ba ko yekela kabino marate. Ceux qui vont ils vont aller jusqu'au bout. Même si ça a 30 ans, 40 ans, si j'ai tiré bisouti, ça, puiser ma belle, mais toqué, tout élément. Mais, bisou le peuple me cause. Questionnement, on a tout ça va réponse. La réponse, c'est que Batouana, mais tellement bazama yele ya mabe basa nini bakota par infiltration na Zaïre ba yaki o ba bengana dictature eza na Zaïre ba bengana dictature mais bakota par infiltration c'est-à-dire babimi lokola ba Congo ba Zaïrois babimi na ndenge ba yele ko ba Zaïrois ozomona basa muke. Mais basali nini babimi le quoi bazairo pour nini pour ba utiliser bazairo donc et belé ya bazairo au baza tout autour na bango ce sont des corrompus ba corrompus ba lâche ba faiblard ba tout moko donc ba yebi na lo msité ba yebi ka mbongo et puis ba égoïste ba égocentrique donc bango ba eka na posa ya bambongo baza na ona tina ba ndeko na bango ba bazairo ba égalité bangunde bakomi ko salela ba rwandais ozomona ndenge nini baba masque donc nakata ba oui rwandais wana rwandais moko akozala tam susu na 40 masques ya ye moko omoni ba sali ba système na kala siko baza 8 ba masque ba oza combien ba masque ba zebele na kati ona okuta dernier des masques Félix Chilolo Chivoube Bizimungu 15%. India mini dada. Je suis pointé. 49. Bon, ça nos caméras parce que ça va aider. Bon, ça nos caméras pour que ça va aider. Donc, baza 8, mais kamata sikoyo 30 ou 40, il y a masque. On multiplie fois 8, donc on recommande à combien? On recommande à ceux qui ont 320, 500. Il y a un moment dans le Parlement.
ba masque bali kuna ba bonobo na ba chimpanzé baza kuna na kata parler okomona ba député ya assemblée okomona ba sénateur osoko tibimi kuna oyena sécurité okokuta ba ANR na bango olongo na renseignement okena na armée okokuta ba général ya ko Banyama Etumba Zazu okokuta ba Mondos donc bango wana tout ba masque ba Braddock alors biso to ba questionnement biso ina ba réponse c'est ali boy il est temps peuple congolais peuple zaïrois pardon limbisa wayambo heureusement za wana pour rappeler biso peuple zaïrois solution est simple on répond la violence par la violence tozela kaka ya général ya kutumba nazo betela maboko to betela maboko chaque jour te bozela tozela kaka général ya kutumba te po batu ba comme l'esprit bazela kaka général ya kutumba lokola ya Laurent Sokoko Boketi Wayambo Eso Edi Bolombo et les autres tout baza ko soutenir général ya kutumba akoya ko libérer Kinshasa non tozela nengo wana te po ya za na est ce qui bango te de est kenda ce qui kuna te donc il faut badana nous ko libérer na nous kuna po abunda na nous parce que balkanisation ba Rwanda ba comprendre que ça facilité na ba yati na Kinshasa bango porte na bango po ba sala balkanisation ba kabola ba do kabola Congo bango na ba mindele na ba américain ba to ba soutenir bango ba mona ki point facile stratégique ezali est ba kutani ba komi kuna sikoyo batala bo pa ba kutani mais sikoyo to yeka kapona suka wana to yebisa ba zaïrois bozela ya général ya Kutumba te omoni bato biso to tangeli bino wana ba masque oyo ya armée ya police ya nini ya service de renseignement sécurité na ba bonobo na ba chimpanzé bazana ba sénat na ba député boba ndako boma bango moko parce que lokola général ya Kutumba se abandi ko pusana to la sabango pe to la sapé général ya Kutumba ke biso pe na ouest beaucoup neza est na ouest to banda ko progresser na ko bomaka bato wana moko to yibi ndako na bango opération kanga bonobo kanga chimpanzé kanga ingila kanga etumba kanga nani to banda ko boma bango moko to silisa bango ingeta on to yaki na bino biso to za ko apporter ka ba solution. Merci vraiment merci Boketu Wayambo merci na sire Boketu Wayambo ke ibo to kopela suka émission na parce que nous awana nini vraiment minute sili masala moi pibi ya to uti déjà dans les 25 bomoni be preuve to uti na to ali awa to uti dans les 25 hier to salaki manifestation sitting nini devant nini affaires étrangères il y a France qui d'Orsay mais tout ça bengle la bino boya ebele tozala na porte de Pantin ti na porte de la Villette hein na bazénith wana epai forum wana ekozala oyo chilolo chikvube azako yana le 11 to lakisa ye ba filme makambo tu ya Laura préparé ba t-shirt kozala ba biloko tu kozala to zala ebele pour to sambusa ye donc on a ngaba ça wana merci à trop commandant et souvent mot de la fête clôturer to kende to bima parce que bango faut pas son bazana aba Belgique balanga no to il faut to kuluka bokula ka tuke lomboto to tambama moke Eric Saladin ça sala donc tout ça déjà na terrain on va dire commandant et non na koloba moi moke pour ba comprendre que ba politicien congolais to baza tous les politiciens na Congo te na Zaïre. Et vous savez, il y a Laurent Sokoko. Aza soldat, c'est un soldat, deux c'est un homme d'affaires. Donc Aza rien à voir dans Makambo Zaïre. Il y a Aza en Angola parce que papa n'est maman n'est à Mongo, papa n'est angolais. Donc il y a Aza de la nationalité, mais à Kende na Zaïre, il y a Mboka na Aza libre à jouer pour l'ingat, au Zonga kuna au Zonga na il y a Laurent Sokoko. Les politiciens zaïrois tous en bangote parce que tout le monde a scandale et salimi belé ba déclaration belé ba occasion belé mais ba ça pour bouger te ba ko lo baté première déclarer local bosso tout le monde qui bossa faible bino tout oui politique était déclaration ya Jeannette Kanambe ya 5 langues nationales il fallait que tout le monde a réaction parce que wana basakana na ngote bossa ko toucher na nation c'est comme ba komi ko bakise loko moko existe à katé
il fallait que tout n'aille bien à préciser la 5e langue nationale c'est quoi. Bino tout kimia. Ata mutu moko abujate. Na iloko bomoni kezo toucher nation, par exemple imposer biso langue moko o existe akati. Deuxième chose na lingi na loba boy. Ba accord au Félix Tshilombo Tshivube a outi ko signer na ba pays wana agresseur. Ti lelo kimia. Troisième chose na lingi na lobela bato ya lamuka. Na éviter ceux qui politique ou boza ko apprendre ou bien boza ba vrai politicien. En face na bino boza na mutu oya outi ko trahir nation, aibi ba élection na bino. Ba action biso tozo sala. Na ba réunion na bino boko tsaka biso te. Tozo akaka ba contrandi, tozo aki kuna ba lobby boy. Mais biso tozo sala par na biso ya ba patriotes ya ko défendre ma belé. Mais na kati na bino boza ebelé bo travailler bo bénéficier na sous-sol congolais zaïrois. Mais biso to bénéficier na l'autre côté. Mais par amour patriotique, toza ko bundela ma belé wana. Na ba action oyo eza koya ko déstabiliser élément ya Kagame, marionnette ya Kagame, Félix Tshilombo Tshivube. Boza ko quand même ko mobiliser mbongo te ya transport, ya ba bis. Pona ko pesa peuple oya France, ya Belgique, pardon, Angleterre, ya Hollande, ya Allemagne, ya Luxembourg, ba ya ko tia pression. Mais bo fandi bozangi ba mbongo te ba politique ya lamuka. Boza mitema mabe. Boza mitema mabe apparemment boza on a pas besoin de gloire biso to sala kabino boya kozwa ba gloire boza ko bozo ninga ko investir na kati ya combattre. Comment ça se fait que na iloko munene oyo boyebi ke Tshilombo za ko ya kuna pona ko ya kolongola ba sanction abunda ba sa lobbying ya ba tuti alongola ba sanction contre bato ba za sanctionner azoya ko sala lobbying ya ba Rwandais bino bato ya lamuka boza na ba mbongo biso to sali par na biso ya ko mobiliser. Mais bozo kokoka ko bidisa ta mbongo ya kolobake ba mbongo yango bozwa ba bis boke de ko manifester bozo linga boza ko piller biso boza ko benda ba gloire pas na biso bolingi so biso to dépenser ka po bino bo bénéficier na ba gloire boza ba politicien te boza ba politicien te parce que ba biloko tout toza ko tiela mino passe à nord boza ko quand même ko marketer parce que bolingi to sala bino nini. Bolingi peuple asala nini au peuple a salité. Toyebi si bino boye. Toko soutenir sous motute. Toko bandota la bino toko attaquer pi binote. Mais boye ba ke nzambe za likolo ako confondre bino na hypocrisie politique bozo sala. Boza komona mabe en face. Likolo ko battre la parti politique na bino. Po ba longolango te na liste ba parti politique boza ko lo ba vérité te ba bomi batona botala koma ba bomi batona ni na bandundu Tshilombo azako kende ko lobela makambo ya génocide na Zaïre na bandundu mais bofandi kimia au moins bobima bo contredire approuver vino avec des preuves mais mon côté amekate pona ko contredire bon déclaration Maurice Nyarugabo. Mais nazo ya yango pona ko seki omona ndenge nazo ko ya ko démontrer que baza bato moko baza malade. Tshilombo aza ko mema langage oyo toyoki yango epa Moïse Mwarongabo. Ya génocide. Ya memi yango na tribalisme. Ça veut dire ya ko kotsa désordre na kati ya Congo. Tshilombo alobi ke ba boma bande ko na biso ya Kasai na bandundu. Mais bino ba politicien, il fallait qu'il bon insister place wana que il doit prouver parce que eza ba vie ya bato. Oyo il faut approuver. Ba famille wana e mona ba cimetière ya bande ko na bango boloba te bo fandi kimia le lot monde le même langage o ezo se retrouver et pas Tshilombo et pas Moïse Mwarongabo azako revendiquer alobi génocide ezo salima na est ya Zaïre ke ba bomi ba Nyamulenge mais entre temps na Butembo Beni Uvira côté anini ya Kiwanja côté ya Makobola tingi ba massacre tout wana Moïse Mwarongabo wana na oyo soki nini Rubera bazalaka wapi pona ko dénoncer tout makambo tout e salima makambo na bango bandi lelo te na 2003 na centre na réfugié centre nini ya ba réfugié na Gatumba na Burundi
baboma ba entre parce que soki bango na bango baboma na kuna baboma soki batutsi soki banini mais bomona Ruberwa Moïse Mwarungabo bani ba déplacer ba ke na Burundi na centre ba réfugiés basengi ville nani journée morte bani journée de day national day na ba revendiquer day national ba décréter ki journée moko boye ya ba mort na bango omoni mais tilelo Chilombo Chivoube, est-ce qu'il y a bien Congo batozo kufa? Est-ce que vous avez un drapeau normalement biso pendant tous ces 18 ans drapeau il fallait qu'il matani kolote. Il y a un biso to quitter en ma belle. Drapeau il fallait qu'il était les mababinga Berne. Il fallait bâtir à mon niveau wana tous ces années il fallait drapeau en était les mawana. Mais bozalaka na esengo Chilomba telemi nini comment nani ouais on peut penser comme mongo nani Idi Amin Dada a tellement avec vérité drapeau et matiti na songe et pourtant drapeau ne fait pas matati na songe il fallait souka na kati parce que tokufi e belé drapeau ne fait tilelo et telemaka yango biso tolobaki drapeau na place nango na poubelle opération Tumba drapeau opération Tumba bonobo les 11 oyo ba jeune à Paris avenir na poto ezali société awa baza ko négliger bino otangi oza ingénieur oza médecin oza nino komona kake oza négliger le 11 s'il vous plaît pour l'amour de la patrie boya et belé ba jeune ya France bozwa conscience que mabele oyo esale ki bino lelo boza awa ataba komi oza français d'origine ezanga kate boya ebele bandeko na biso boya ebele bandeko na biso ba mama ya Paris ba papa ya France jour wana kozala férié to lakisa ke biso na barande rupture totale to lingi koyoka lisusu komona ka drapeau ya occupation te drapeau ya humiliation drapeau ya memeli biso ba massacre depuis Mobutu azalaka na totika oyeba nombre ya ba morte mais lelo congolais akomi komona ebembe ya ndeko ne ba kati mutu ezate congolais zo seka zo mona ngo normal bazui mama na mwana bola la place moko bosa rapport sexuel congolais zo mona ngo normal olamuki tongo santi ti oyebite soko melati normal courant ezate normal biso tolobi il faut makambo ana sila pona sila tolobi boy les 11 mututu oya ebike azaki humilié na politique ya ba Kagame ya Museveni yaka na drapeau oyo bolonga na ba orgueil ya pamba wana okoya boy balobi ata t-shirt yo na yaka toko pesa ngo gratuit soki boy kolata oza infiltré parce que biso tolingi nde couleur wana batu bamona ke to boy batu wana bolonga ba orgueil ya pamba wana boza ko chila biso ba orgueil ya pamba na moment tozolinga message ekende bino homona oye na tricot toko pesa soki olingi olata ngo te papa tikila biso tricot ko tia ngo biso na lipekate lata yango donc message yango wana le 11 ça va chauffer ça va inde toko lakisa kino ke Paris eza Paris bana Paris babimaka bokomona ke Chilombo komona ke peuple zaïrois comme conscient ba drapeau ko la majou et matin drapeau ya Zaïre pourquoi une minute pour la 6 ans to poni drapeau oyo parce que toza na référence ya drapeau oyo référence nango c'est l'unité nationale référence nango otumbuli ba mama otumbuli Mobutu ezaki bongo mais lelo bazo boma ba mama na Brazzaville batie bato na ba nini na ba chambre froide na ba morgue boloba mutumo ça l'intervention té donc biso tolobi toza ba zaïrois parce que on s'est retrouvé dans la paix ba zui paix wana ba tiango le contraire la paix ba memeli biso bomoni contraire la paix c'est quoi c'est la guerre. Merci commandant Esso, merci greffier international membre à peuple Mokonzi peuple souverain vous Bokechua ya Mboyewana membre ya peuple Mokonzi merci à tout Bokechua ya Mboyewana commandant Esso bango wana donc merci Bokechua ya Mbo nede to expliquer na basi kozola nanga et pas balianga ndo pourquoi to zué tika to l'examen message pour avant dans les États-Unis d'Amérique donc balianga ndo to comme mita ko sala ya kotanga Bokechua ya Mbo to comme mita kotanga d'abord baka Bokemke to kende Moïse Mwarunga Bosuki Kamero Suki Félix Etsilolo alias Idi Amin Dada Osuki toko benga na bino batuchi na bahutu bazalaka na Rwanda
batuti na bautu bazalaka na Bujumbura na mboka na biso to na tribu ya batuti te. Il n'y a pas les tuti, ça n'existe pas. Yango tolobi le 11 novembre démonstration ya force. Drapeau ya Zaï, unité, amour, bolingo. Chilolo alias Idi Amin Dada, Mobimba Idi Amin Dada. Pointure 49. Sapato numéro 49 au Sambwe Okosuka. Et puis toko maboketu na eso. Boya tozozi la bino. Boya lokola ba partenaire na bino ba tuchi. Boya bokokutana na 85 millions d'habitants. Bokokutana na Martumbulu, Papa Kimbangu, Lumbumba. Tozo défendre ma bene na biso. Bino ba membre IDPS. Ba farceurs, ba escrocs, ba criminels. Les assassins. Besoin na ba makama lokuta. Ya Laura Sokoko na pesio mbote. Zambe abatela ya Laura Sokoko. Mbote na honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu. Mbote na Achille Mboyo na Londres. Mbote na Baliangando. Mbote na Bazairwa Nyoso au bazan na France. Kobana na âge ya 12 ans Tidikolo. Rendez-vous na porte à Patin. Na porte ya Patin. Biso tout boya na porte ya Patin. Métro Patin. Boya to okuta na wana. To silana. To la démonstration ya force. Ya Congo ezangate. Boya na ko to tumba yango jour wana. Donc place tout au bando okuta na drapeau na bino wana ya Congo wana. To banda ko pasola ngo bo bando porter ba plainte chaque jour. To bando donc oya za nango na ndako. Boya nango ebele to kutumba yango penza ya mopiku. Tango tozo tumba boy baki eza délivrance ya mboka wana. Parce que drapeau wana eza ko bangi sabatu. Spirituellement mona moto ngala lingi na kokota maka ebele bazaba bakota utanga makambo makambo Congo te ngala na kende na Congo na lingi maka drapeau wana eza ko bangi sabino eza drapeau mo malédiction. Donc viens Vincent Kambale donc beau frère propre na conviction mbote mingi na pesio sans oublier ya Laura Sokoko couverture mbongo ya Laura Sokoko s'il vous plaît accélérez moi ba t-shirt ba toazo lela pour awa soki eyete ma opération Tumba drapeau Tumba bonobo Tumba chimpanzé Tumba ibuka Tumba ingila masse F yayo yango wana papa ino yayo yango wana nous sommes ensemble boya bato États-Unis boya de partout boya tous Tumba ingila Tumba ibuka Tumba ibuka Tumba loleke enchocho intori inenge Tumba leke Tumba la karaté voilà donc ingeta Papa Balianga no merci na musalo sali en tout cas mais on espère que tout le monde a eu Balianga no na kata Parico ya Laura Sokoko autre qui on dirait ba site tout eza na kata Europe boko ta na Facebook Balianga no bozo vidéo et pantala ino bata IDPS to yebisa bino ki IDPS kufa boye bakate kalilo basuka yango boye bake chilolo azalaka suna binote ya zamuto akoma ya PPRD FCC bomoni mama ya botaye oya sorcière wana Marthe abuti ko betisa baba nani ba membre ya IDPS ba fanatiques aveugles ba gado sala ba revendication kuna betisi bango na ba bana mura botuna bango nakasi l'équipe peut-être bani botuna ba oyesa bino ba abetisi bango pour la kisa bango ke masolo na bango ya bango ko privé eza ko tuté o IDPS botonga na rang Idi Amin Dada ba voyage a sali depuis ba fabriquer a sali 162 voyages na 162 voyages Félix Tshilo Ralies Idi Amin Dada lokola sapato numéro 49 a plus de 136 millions de dollars. Oya bimisi na ba voyage. Il fait qu'on lapider très vite. Mutu muneno ka Idi Amin Dada. Elongi ya Idi Amin Dada. Monoko solo mino jone lokola balami mosaka ya makonjo na mbandaka na veni boyera numéro 30 pa mama nekofu. Donc boluka biso na bituma tozo mema bino rendez-vous le 11 novembre na kati ya Parigo. To sepeli na présence ya Balianga no mokili momba homme fort journaliste solo nationaliste oya futi ticket na avion bino ba membre ya parti politique o bobundaka Balianga ndo yoyo bozela ye hôtel ti le 11 bozolanda biso boyebi numéro ya Balianga ndo
namonaka na bémission ya baliangando bata France bobengaka ebele baliangando azali awa bofutela ye hôtel jusqu'à le 11 bofutela jusqu'à le 11 mais nazobenga ya Laurent Sokoko a contribué peu moi quelques jours baliangando azwa hôtel nano awa. Merci. Mais c'est ça ya Laurent Sokoko. Merci bandeko peuple bomondi wana toza awa na kati ya Paris ndi balobi bango bazo bakela on Paris pas à Paris donc tokomi ko bima déjà tokomi ko kende to bima baliangando mokili mobimba baliangando c'est état d'esprit to bali na binoke toza ko bundela mboka na biso la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour l'intérêt de notre pays, de se déplacer pour l'intérêt de notre pays afin que personne se glorifie. Merci à toi, à tout le monde. Et Michel Baliangando, nous sommes Baliangando, beaucoup de pas ya Dezen Kinshasa, Congo Flash, c'est pas John Image TV, pena CNT Live, pas Papa Ino. Merci à toi de partager Michel Baliangando, tout kutani, Bishona Binotan, Togozonga, na site Baliangando, vous s'abonner. Merci à toi, salut, état d'esprit, ciao.